Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Toza awa toni tosala recette na biso ya fan kuchen nde badoche babengaka yango bana balinga yango makasi. Nayebi ke na lingala fo eza kombo nango eza papala. Bolanda na bokebi nyonso botala yango vraiment bosepela makasi tolanda recette na biso ezobanda kala mingi te tika ete nzambe alola apambola biso makasi. Batu bolanda video oyo na souhaite bino vraiment ba joyeux Noël c'est bandi déjà babi ba souhaita kaka donc to banda na biso to banda bosepela makasi. Merci beaucoup. Hello la famille. Alina na sala la bana. To benga fan kuchen. To benga ngo fan kuchen. Na lingala benga ngo za papala. Bolanda ngate ngalo na omona na mingi ti to landa nde recette na biso. Na recette na so to sala. Naza na besoin ya 3 match. Naza na besoin ya milk. Naza na besoin ya farine. Naza na besoin ya tasse. Naza na besoin ya margarine na biso. Naza na besoin ya cacao. Naza na besoin ya sukari. Naza na besoin ya mungwa. Naza na besoin ya vanille sucre. Sucre vanille. Naza na posa pe ya huile. Moi huile ya mokie. Naza na posa kikalungu oyo ya mokie. Tozozwa totie sukari. Totie 3 nini na biso ya vanille sucre. Sukari ezali ebele te po sucre vanille déjà ezali na sukari. Kamati buta na biso totie. Na baxi mwa moke lisusu esali lokola wana esaki demi esali siko lokola moko totie tokamati maki totie 3 maki ezodependre misu bataka maki moko liaki moko mengai nazosalaka yango selonga ndenge nalingelaka yanga ebima. Mama na mama aa na goût na ye nde bana na ye balingelaka yanga mpenza na sango na recette presque lokwa ya gâteau. Tosali boye okamati mwa mungwa na yo otie mungwa mingi te po esaka kitoko alozi na bo sala pona makelele. Na bo sala na machine pona makelele koningi. Yango la famille na boya pona makelele awa nasangisi déjà milk. Na beta maki nanga biloko nyonso wana nini manteka na biso nyonso wana na betaki. Na boya makelele pona osango na nini na longoli nde nini. Yango wana na boya makelele. Siko tozwa farine na biso. Tozotsa bomwe nde eza mai. Tozwa siko farine na biso tobandetsa ndambu. Onesala banini te bambuma te. Ozobeta mbangu otsa pe farine.
nabeta moke na machine. Oui, la famille yango tobeti. Po nini nalobaki na koutilize kakao na biso, yango kakao na koutilize yango na kokabola yango. Na kokabola yango. Bomona ndenge ekobima. Bana basepela na mwa biloko ba couleur esala bien. Totie kakao na biso awa mokie kaka mwa lutu edemi. Après tozotsa awa mingi te. Oyo etikali wana eza mingi ke o tobeta kakao na biso. Bandeko tomoni kakao yango oyo. Tomoni kakao na biso yango oyo. Yango oyo tosali ndambo ya kakao po esala deux couleurs. Ko nga nazaka na mwa récipient oyo ya mokie, récipiente oyo ya mokie, nga na balola yango mutu pe oza no nango te. Okosala pe na lutu. Na olakisa bino pe ndenge okosala na lutu, mais nga na sepela osala yango awa. Tozopelisa moto na biso, yango tozopelisa moto na biso. Moto nanga suki ala na 9, totia na 9 comme ça. Total. Na ozape na besoin ya pinceau oyo. Pona kotela ni na biso. Polisi ikalungu na yo. Misu pe basala pe soko ota manteka te, misu pe basala na bango pe na nini na huile. Nga pe na sala pe ya huile, mais lelo nde na osala ya manteka na biso. Misu pe basala okope osala pe na huile. C'est ça. Wana tozali na besoin ya lutu oyo ekota boye. Comme ça, obandi sikoyo obwaka. Yango ozwi ndambo. Ebele te mama. Ozwi mokie boye. Osali boye. Osali boye. Omoni yango bana biso balinga mo eloko ya couleur ko changer kaka to ana sani na biso pe to kolongolila kala mingi te. Donc pona ka ko sepelisa bana bauti classe baye kokuta mo eloko mo boye mama sali ya couleur lisusu esala bana biso kitoko. Mais na mutu oza no pe na eloko te eza problème te to sala ngo pe susu na luto. Tosala yango pe na lutu na mwa ndambo na tika ya bomona pe na lutu pe okoyino pe kosala yango ya fo kodimina moto yango eza G ya moto fo otalaka moto ezala makasi pe ate eza pe pete makasi te. Donc c'est ça. Tozo balola yango. Tobaloli yango ba mama, tobaloli déjà, tobaloli. Yango yo. Bomoni onde bimi, lokwa ya magasin. Mama, sala fan kore na boye. Itoko. Na mezera boye.
mama bomoni kaka na kati ya chokola wana nasali lokola mwa dessin ata abimi lokola mwa mangobo abimi lokola mwa baliaka kaka mpo mwana so amoni boye na magasin asepela kaka donc basepelisaka bana bomona yango elemba mpenza elemba yango ezaka elemba boye medele eza ebele tokoki kosala tozomélange tokosala mpe mosusu mpe eza na nka yango moko ka ya pembe ezanga nango chokola bavariaka midele basepesaka bana oyo esangana nzambe chokola oyo eza chokola ya bolo bateka eziki chokola nde mona oyo esangani na bachokola ebimi mwa kolera ya chokola ozomona donc ntango ozosimba yango boye pepele c'est bon pepele bomoni yango moto mokie c'est ça. La deuxième confession pour la Bouduna, et ça va tout suspendre. C'est le péché, à Sarah, à Kometa, comme si on a la malédiction de la vie. Mais il y a hérité. En ce moment-là, il y a parce qu'il va attaquer. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Tout ça n'a besoin. Coucou la famille, j'espère que bosepeli na recette na biso bomoni yango ndenge ezali nzambe alola pambola bino bato botali mpe bao baya otala après ezaka tout juste mpona kosepelisa bana na biso nasepeli makasi nde botali nga vraiment nzambe alola pambola bino tozwa temps ya kosalela bana esalaka kitoko makasi ke bana bakele yango kaka libanda moi eloko biso mo tosali ezalaka bien bobosana te bosabone bokomante tala oyo elongi lokola mangobo donc merci beaucoup la famille bozala bien nzambe alola mona bino oyo eza mikolo ya bafeti basalelaka bana biloko mpo basepela bizi